Beauté partout dans le monde, vous en branchez Kolanda Bisso na www.beautestv.com na émission na Bino Bolingami Beau Dialogue. D'habitude, vous qui est présenté par Noël Tantou, mais le lot m'a fait rendu. Manki tout quoi d'ailleurs présenté Bino émission en haut. Nous avons mon côté le plateau à Beau Dialogue. Tout ça, on a prophète. On a été au ma solo sur le miracle. Il y a toujours le miracle, comment ça m'a mis Nicolo. Il y a toujours battu est-ce que l'évangile il y a eu un miracle, il y a qui peut prendre un bateau Bika. Alors, tout lors de cette émission avec le prophète, déjà, Naroline Moko a se présenté avec Sabino et Azanani. Et puis, bon, on continue ma soeur Bisso. Alors, bonjour prophète. Bonjour mon frère. Bazouta Bisso, partout dans le monde, prophète Charles, c'est vous le deuxième prophète. Célèbre sur ma brève présentation de ta personne. On a merci beaucoup. Premièrement, que le bon Dieu soit le Kumu ya Koleka, Yami Balé, peuple congolais, et tous les enfants de Dieu à 4 coins du monde, et le met à vengeance à battre la bango. Papa Charles Louo, Azali Kombo Nangai, et Azali Congolais. Kolaba congolais nyons, africain, le kolaba africain nyons. Bref, azali créature. Oyo aïe, il y a les grands créateurs pour accomplir la grande mission. À Koko sa message, autozali ko benga ya troisième temps message à vengeance pour na ko imposer la discipline ya solo sur le plan spirituel, politique, scientifique pour créer autozo benga ita il y a bateau puissant. Donc bref, cet homme est là pour expliquer la révélation, peuvent conformer le sauveur, le défenseur, pour que quand même mon frère, tout soit valeur, ou yo to perda, que kokuta bomo ya bato na boumbu, et baboumbu wana elingeti kala baboumbu moko éternel. Comme si bantona nzambe baleka kité mais soki na kwenyoso kuna pasteur kuna révérend l'église etondi mais l'église wana na kati ya mboka tina nangoni parce que l'église ils ont représenté nzambe et basali bazo représenter les grands créateurs. Mais tu peux constater que les satanistes, les sorciers oyo Christ abenga ba démon peut-être ba loba afingi biso alobi boy Christ les a appelés des démons. Jean 6, démons. Alors, n'est-ce pas, vous les 12, c'est moi qui vous ai choisi. Mais l'un de vous est un démon. Christ a bien un démon. Mais l'élo meka ko bien un démon. Fingi ngai, pasteur wanandege nini a fingi. Nous avons des hommes démons et des hommes anges de Dieu. Donc voilà, babiso, ange de Dieu pour sauver les gens. Il y a aussi des démons. Oyo musana bango ko détruire ko boma bamboka ko kosa la nzambe na bakisi. Alors biso ko atindi biso pour exercer son œuvre en esprit en vérité puis ko récupérer ba élite de Dieu o bazala perdu fatigué batika ba lemanzela na nkolo. Je pense ma message à vengeance bango nyonso baza déjà ya ko lamuka. Pourquoi prophète oyo na message à vengeance parce que kanda il y a mon tout pourquoi kaka dénomination à la message? Je pense le grand problème c'est que il faut au monde likambo nyonso ya malamu to ya mabe faut boluka koyeba nani aza sima ya likambo wana, nani aza sima ya corruption wana, c'est-à-dire le corps de l'homme ezali na corps spirituel oyo manipulaka yango. C'est pourquoi mon aka baoboke kanga Yesu boke baki ne kulusi Yesu asalini nzoto ya Yesu mana yeza na esprit kasi bokanga na esprit wana oyo bando komande yi esprit bokanga te boweli nzoto okimbangu bokangi kimbangu ebo esprit azesi mana bokanga yango. C'est ça le problème bisoto zana mutu lokolanga na koyokela na kanga. C'est-à-dire que derrière moi il y a un grand esprit. Adage moko eloba ke bana biso soki omoni mo na soso adimi na nzungu loba mama na ye azali na se. C'est-à-dire que derrière moi ou tout autour de moi ou au-dedans de moi il y a un grand esprit.
na mukuse na koye biso boye mokili etambolaka na espace ya temps sur le plan spirituel, politique, scientifique. Na kati ya makomi oyo bino bosimi na maboko oyo tobengi Biblia. Ce qui aucun Esaïe 61 okuta batam. Le temps de la loi, on a benga premier temps, le temps de la loi de Moïse, où le monde spirituel a décidé que nazo pona Moïse na sala histoire awa na sena moi na nzela ya Israël. Vous comprenez? Aponi Moïse premier temps avec les lois tout consort. Na deuxième temps, Moïse a prophétisé à l'Akiba. Deuxième temps, Ekoya. Dieu suscitera un prophète comme moi dans Deutéronome. Écoutez-les. On parlait sur deuxième temps. Christ a eu des commandements. Talabatan. Moïse vient avec 10 commandements, avec le nom de l'Éternel. Avec lui, Moïse, son nom, Moïse. Ou changer Moïse, mais Moshe. Christ qui vient, un seul Dieu, nous avons un seul Dieu, tout le monde. Car c'est ceux qui te veulent un seul Dieu, faut Christ nous servons éternel, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, d'Abraham. Christ vient à l'obéir. Je vous apporte le nom de mon Père, Dieu le Père. Moïse ne disait pas Dieu le Père. Moïse disait éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc nous avons un seul Dieu à plusieurs manifestations. Alors tellement l'église a bon sur révélation. Il y a un bâtiment qui est borne. Moi je s'en sortir exact. Au lieu de pasteur ajouter à lobby, n'ajoutez pas. N'écriture, n'ajoutez rien. Ne retranchez rien. Tu pas bon bakanga bino. Preuve na motala eboyo ba prière c'est mboke kangola. Metana ya Christ mo va ningisi mokili. Moïse a ningisi mokili. Ngale soso na ningisi mokili. Là c'est les sakasi. Ndeyango. Après le temps de la grâce, nous avons dit que grâce peut aussi la loi ici là qui ils avaient parti à vengeance Esaïe 61. Christ a eu la grâce na la discipline na ye appliquer musali ici aye banque musali mususu kola routine ya vengeance ngata on aye ba yipsinga yo simba ka vengeance na simbi vengeance de moni naza na kopesa yango po tobika but ya message attendre la vengeance on les ani pour l'église des églises le Kinshasa mais tout le monde bon kaisa bon via ba chrétien ça ka bon pourtant l'église ça belé parce que même pas vengeance même pas la vengeance but ya message ya Nzambe but ya batinda mi ya Nzambe zaka moko kobika sur tous les plans mais kobika moi ça pas de pénalité dans la vie ba chrétien kasi omoni ndenge kutozoke de vie ba chrétien est un niveau. Hein? So comme au Christ, c'est un niveau. Au-dessus de mon Christ, il y a encore un nom. Donc mon Christ, bino bokenda na sens pas mon Christ ou mon bikis. Et vous pensez que cause à la chrétien, zali cause à la Christ, lokuta. Ah bon? Si c'était ça le cas, mais le bamboko est bon là. Parce que tous les gens qui vous maltraitent, bazali na mangomba ya ba Christ. Christianisme n'est qu'un comportement où les Européens vont s'organiser pour nuire les autres continents. Vous comprenez? Maintenant, le grand problème, c'est quoi? La révélation. C'est-à-dire que quand celui qui a une révélation, il s'appelle Tobika. Tala batinda mi Nzambe nyonso, tala musala Moïse asali abimisi Israël na maboko ya Pharaon, bakangamaki. Donc Nzambe batinda ka basali na komona ke espace ya temps na bino ekangami. Bakangamaki nde atindi Moïse. Après Moïse, nde Christ aye lisusu ko bimisa bat na bo. Tant Christ aye kokuta bana isa iba kangambi na boumbu ya ba pharisien. Ba pharisien ne ba comment yo Satan na tango wa. Alors, tant le mosala ya Christ esili, loko les attend, bato balingi bo Satan, bazongeli bo Satan, nkolo amoni ke Congo na Afrique ekangami na boumbu ya politique ya kindoki na spiritualité ya mondele. Congo Afrique akangami na kindoki ya ba Congolais bango moko na ba l'état na bango na ba religion na bango nda tini vengeance. Kende so mbeni kata bilanga wana donc na kikongo ba baka bundula yango. Zo ba traiter déraciné yango. Zo déraciné sur le plan spirituel. Papa même sur le plan physique tala. Est-ce que oyoka ki sango ya côté mo ezika ni pasteur so petit tout. Ba kanga o to côté prison. Natindi te ba kende ba beta moto boy.
mais tozaka na kosolola te siko bato babeta bino manduki awa na ba 2016 ba 2000 botyama kuna prison bokanga mpe bango te teke mpe ozana mpe capable osana mpo bakanga bango mpe te mpo bawana bakanga bango te mpo na lii nataliso ke na vie spirituelle physique légitime défense ezala nde eloko na lii na biso bacongolais sinon vous resterez esclave des années mobutu na bokonzi na manduki balongaki ye mpo manduki eyaki bino bovandi bozoloba ke ifo bato balongwa bango na manduki opposition sans arme bino bokolongwa bango ata boloti ata bapaster na bino nous avons prié bokolongola bango mais baloba ndao okende ndambo tu sais que papa nalobi yo moningo olobi baza na kokende ndambo mpo siko bakokende bango nyonso mokolo nini nabakisela yo olobi bakende ndambo Félix ayi notre problème eza te bakende bake wapi batika boko notre voilà bakotika boko mpe bavandi na mboka wana mpo bodiscipline bango siko bokonzi badefisaka yango te bokonzi babotamaka nango bayibaka yango te badefisaka te bokonzi barashaka yango ata baponi yo David akei kokuta Goliath azobeta bana Israël bapakola eka mafuta avanda na place ya Saul te mais Saul est incapable ya kodefendre peuple na ye kaka lolendo naza mokonzi lolendo bonzambe eza te mais David azalaki na place ya Saul ta ya beti Goliath mon bilemba bokonzi nde basini bane convaincre bato ke ye bozana mosika na kozwa bokonzi mpe na kocomprendre bokonzi nzela na bakiseleloko moko ntango ozolobake oyo alongwe oyo aye. Est-ce que vos politiciens sont formés dans les partis politiques? La plupart de vos partis politiques ne forment pas de politiciens. Il y a quelqu'un qui va adorer leader, il y a quelqu'un qui va programme de parti sans enseignement, sans formation. Et quand vous avez un président, à vous dire un parti politique, vous acclamez que Tokobic, Bobi Melandengeni. Le président est en place à Bosaka. Le président, c'est quelqu'un qui est formé, qui a les yeux pour voir de loin. Pour sauver Batonaye, il y a un peu de Mao. Bango soka sako ba de gol ko soto zongi na RDC ba za siko azaki appelé terre au président tu sais qui azalaki ni azaki appelé peut-être za président akoki kozala na ye mais azali formé te pour na kozala président ils ont la preuve qu'aza formé kaza mais na so sola na moto amolimo te ba na so yebsa yote. Mais ce qu'on dit dans ça, omoni tango bato bayaka losam tango bato babando tango na Christ bayekoli avant ça il les enseigne et ça te biloko bokenda bokomi na palu bobando yeba banzembo mutakizenga gezenga mambo ti bosimi nzela bozongi to formation jamais bato bakoma ba cadre ya mboka doit être formé. Dans le parti politique, la bisonia qui adoration, il y a des leaders, on ne forme pas. Nous n'avons pas de preuve na yango, Ba doyen ou ba conseil de la université. Ou ba comme ba ministre partout les gauches. Il y a mboke mongi. Merci beaucoup, prophète. J'espère qu'il sont Moulay, mais on va toujours courir derrière toi. Pasteur, prophète Charles, est-ce qu'il y a un miracle ça? Miracle ezalaka mais miracle ezali. Voilà, parce que nous tournons tout autour du miracle. Ndenge kama kolona se déplacer et longo ezoke de tio koma weza miracle. Ndeka to sola boza miracle. Zwa kama ndefo zanango katango. Lobi to yebimi eza miracle. Miracle ezali. Mais miracle ya lokuta ezali, miracle ya solope ezali. Voilà. Est-ce qu'on a détecté au miracle à lokuta au miracle à solo? Et omoni na kati ya mokili. Eza na bokoza la bato mibale, mosusu asali étude ya ko détecter que mabele eza na pétrole, mosusu eza na diamant. C'est-à-dire eza na connaissance avancée. Yo oyekola ngote. Bokomi esika yebso awe eza na pétrole. Yo le bate. So yebite ka yekola okoloba. Te yo zokosa.
mais atangela yango. Les hommes spirituels sont des gens qui voient les choses de loin. Bakoza basala complot na kingakati. Nazana bangote. Mais olali soki nkola lingia dévoiler le qu'on a yé à monition. C'est ça les prophètes, c'est ça les hommes de Dieu. Oyo Élisée ozoyo kazo yebisa bokonzi ya Samaria lobby kuna bazana kosala ba plan boy bozwa banzela boy bokanga basoda wa. Mokonzi akuna ya Syria zomba comment ba plan nyonso salaka eyebanaka. Même ya kena oteka biso plan moko lebite il y a un prophète là-bas. Donc c'est comme ça. Par rapport à miracle, tout le monde dernièrement en Afrique du Sud, il y a un pasteur congolais. Oui. En Afrique du Sud. Oui. Assez plus d'après les images qu'on a vues, à Missina Corbia, en plein air comme ça, tout assez cuit. Est-ce un miracle ou bien un spectacle pour nous le baquer? En fait, ton pasteur ou un vrai pasteur pour nous analyser est-ce que c'est vraiment réel? Merci beaucoup. Avant de démontrer miracle wana mabenango na malamu nango na banda na ko expliquer yobo. Et pas il y a le bon Dieu, le grand Dieu que j'appelle le grand créateur. Oyoka kabiso totanga Bible bozulobi, rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire nzambo akelaki wa tio ni chopo. Comment cause est incapable ya kozwa michopo balongo na ba morgue na ba sorcier ya ba morgue. O balinga balongo na michopo rapide ba ba sekwa te. Na ba morgue mosusu ya mokili moto ala mo kuna nzete na yepo azonga. Nzambe wana zala incapable ya kozonga sila moto michopo. Dans ce qui wana il y a miracle pena nzambe solo. Na bandi ko yebsoke avant na loba mabe na malam ya miracle wana na bando na réalité ya nzambe. C'est bon. Nzambe oyo abokolaka mbisi na mai sans intervention na bino pécheur oyeka okangi oke kolia oyoki goût ya mbisi goût wana. Donc le grand Dieu c'est ce Dieu na ye komemela ba congolais et autant ça bango ke nganga kisi quelque soit ba kisi na ye toi avec Dieu dans un pouvoir l'économie. Donc le miracle est vrai parce que dans un domaine spirituel na yebi makambo ezala ko déclarer pas des jours lobi kuna salé. Kasi na mokili nous avons un miracle mibale. Le miracle des hypocrites. Ba simbi ba kisi. Ba franc-maçon, ba rosicruciens. Ces gens qui travaillent non pour la gloire ya Nzambe, pour la gloire na bango. Ba mona ye. Hein? Bato batondi plein. Ba linga biloko ya ba lixe. Pasteur amona na yebi ete na moni na nteme nazo parler kaka ko expliquer. Ba yo lo ba koto ke boy boy te kuna na continent. Ces gens de vedettes. Hein, o ba linga ba vedette ba mona ye o kuna kofi yebe koto ye kuna wera yebe koto pas pasteur pas prophète. Pas pasteur abo pe bazala. Oui bazali. Ce sont des pasteurs oyo ba simbi biloko. Alors bazana concurrence na mokili ba olaxa. Okoyo osona na moninga na alobi na leka yo na bato. Oyo ko organiser campagne d'évangélisation, ba travailler 10 000 cas de personnes ba biki. Campagne no kendela ga 2 personnes. Le second bata bato na ba yakite, ka de wana ba yaki osali campagne, mais bato ki ba lo asali mpiaka. On néglige 2 personnes. Alors ces pasteurs là bazalaka, ceux qui bosa la prière avec modérateur. Alors est-ce que bato basi bakomi combien? On te ya baza 20 bon banda on met modéré. Ceux qui bato batoni te alobi bon même ça ka prière a oyate. Donc aza vedette. Si ko soki pasteur azana bilembo wana bon moni miracle bon ke bana miracle wana. Mais soki c'est un homme qui s'efface après na yebsobo au monde miracle on kola sala ko sekwisa ko botisa. Même nous les hommes de Dieu et comme ça yo il lekelayo tala même au bazala boya campagne bokomona miracle lokuta ezaya lokuta. Le miracle de Dieu s'opère dans le plan spirituel. Dieu peut te dire où a boy ko yebsayo tango sala miracle na yo elekelio et tango lekelayo les vrais enfants de Dieu balelaka. Hein? Donc on va dire combien faut te la ndako tu n'as rien mokolo ndako pe o ya ba trouble wana il vient te menace tongo moko boye moto akote lui apprécie mbongo au futi ndako mbongo etikali ofukami le Seigneur non bandi na kolela. Donc le grand miracle de Dieu
papa nkola ko sala pe miracle tala yo moko ko to lobi angoti oyo kate Christ asali miracle lobi ko kanga monoko ko loba angoti o lobi angote e ko bato mososo ka ba ko yeba sujet na bango yomo les vrais miracles de Dieu na moto asali yango ako se effacer ako bombana au luka kutu te bomona ye parce que kolekela na ye na makamza bazo sala ko mi effacer ko lela lisusu masumu na ye ngana li Seigneur pour salela ngabo so moni bilembo wana tu peux différencier o euti na nkolo e euti na bademo Moïse akitisi mo panga na ye nzete na ye ni okabimi banganga ba yebe bakitisi ba ni okebimi il y a deux miracles. Mais si on croit le miracle à monde à ténèbres, comme il y a adepte, il y a sataniste, comme il y a un problème spirituel. Voilà. Fidèle internaute, j'espère que vous allez Kolanda Bisso, dans l'émission Bon Dialogue sur le miracle avec le prophète Charles, où il a vrai à Wanakatia, RDC, plus précisément dans la ville provinciale Kinshasa. Alors, prophète, est-ce que Yopé déjà est arrivé là où c'est un miracle? Donc l'esprit qui me conduit à ça le miracle dans Zela Nanga. C'est comme il a eu déjà. Combien de fois? Oh, plaisir. Balibélé. Na obete le solo moko. Il pense que ça donc il possible. C'est bien on a répondre. Et peut-être que moi si avant de kuma koye balikam na loba. Un colonel y a armée congolaise mapingo bakanga kabiso papa pasteur nzoka bango pila zana ba problème aya na mwana na ye je dirais demi mort on a pu mater à l'hôpital rien ne marche makila tout KO Holandi na lobi KO baye to bandi prière de 7 heures to silsiamo 11 heures mona tiko wana landa na silsi alaksa ingate baye na ka brusquement OK baye na ka brusquement biso to koti to bonde mona la mama moko aye na prière azobotati il faut libala na ye ekufa bandeko ya mobali baye to no bandeko mobali bando tungisa ye mama lekine azuye to kenelo sang bayo kutananga ba expliquer ngalika na le to bondeli le monde spirituel me dit nazo pese moi mais bana na ye bakoya kaka na nzela lo sambo na ye bango fo bazala ka reconnaissance et pana ye omonde nzamba ki pakabiso no pese moi mais lembo oya komona no pese moi na tango zo zonga ka komi na nda akomona ba semeki ne bakoya ba bwaki biloko ne limanda bali to lingini bala na yo to bondeli mama lekine témoin bande ko bazai na prière témoin to bondeli ake prière sili 11h akei a kominanda baseme ki bayi bazongi baye ko yeb sangai na lebi problème te yoko swana te zoka biloko zongi azu biloko zongi si ne moi wana zwa kizen abota mwana koma mwana wana vainqueur mwana wana zatilelo comme toza batu aye ko comme une église moko boye l'église des amis nene atiki place a comme une église moko boye tilelo abota mwana mosote mwana wana akola comme déjà je crois ba 11 ans to soke grand gars tilelo azamona donc Dieu parle Dieu agit Dieu se manifeste même ande ko ba olanda biso na internet ça ne va pas avoir témoignage belé mais ngana zate mutu ba témoignage kuna asali boye kuna asali asali alamuki avandi te biso nous prêchons maloba nzambe ezokende kokokisa ba miracle yo moko tikala ne belé ba miracle bon prophète sur les titres au lobby ba ko yeba ni prophète tel azali nzambe zo salela ye na tira omoni nzambe so aponi yo eza ko tote yo ngana sala forte po baye banga donc effort na sens que baye binga po na ngati oli kapela ba TV donc kolika na TV zaka boy na vanda na nga frère moko oya yeba ki ngai ko mosali nzambe akeko sola na bande ko moko ya site internet ki pusulu ba batako zo to kindo zo pe papa cha tango baye ba moninga moke mokuse ba
journaliste a minimisé ngai ba caméraman ba lui est-ce que on s'appelle mon père na yebaka ba comparanga na maman Esther Malela ba lui malam ko toke na ma 100 jours et moi 100 jours ça va pas miracle na la comparaison yo basala parce que na boyi plein na le ba comparaison ba je ça le malam toke ne ko zo maman 100 jours que tous zo frère et ya za na église frère wana le bozwa tango bazwinga tosali émission na journaliste wana pa tao bapesi nga prédication kao balancer na internet et mon sanglier moko akena. Donc c'est Dieu lui-même qui fait la publicité ya mosala na ye ya kitoko obiso tozakosa. Voilà. Prophète a tout ce que c'est mon tout bien ba miracle et tout continue ba mi selekete est-ce que so ba mi sim tout selekete na nzoto on appelle ça miracle. Ok, omoni ba dimension ya molimo eza ya modèle na modèle. Prophète wana azali témoin ya vie na ye azali kosala mais na biso koto na vengeance toyebi eloko moko soki bazokotisa moselekete na nzoto na yo baokotisa yango spirituellement nde omona kokoza lolali na butu moto azolota alobi namoni nyoka azokotanga na nzoto eza te kovandi bo nyoka ye akoti yo na nzoto nyoka kokota yo spirituellement tango mpe akobima vraiment il faut abima spirituellement na biso na vengeance na biso na vengeance comme nanu to ba confirmer biso niveau wana teke moselekete akotaki na molimo abimi yo na nzoto alors epa na biso nanu wana eza nanu faux soki mokolo molimo na santo alobi wana ezalaka nde toyei koyebisa bino molimo santo alobi donc epa na biso jusque là maladie ya ndeke akobima spirituellement kindoki oyo bapesi yo kindoki ekobima spirituellement olia mosoni na 1800 mosoni wana oyo akosala yango na 1900 obombaki yango na poche ata elamba ya 1800 ti lelo eske vraiment ezali voilà. Nama mokuse troisième temps message na mo ezali non troisième temps ezali message ya vengeance omoni vengeance aza na badiscipline ebele na émission boyika koexplike ekoka te aza na 7 mibeko na ye 7 mibeko na ye aza na 7 mibeko na ye donc vengeance ezali message moko eye mpo na intérêt général eye mpo na bomoko ya solo kotambola na nzambe ya solo en esprit et en vérité kolongola mitumbu molili bakisi tu misala ya pamba kobunda mitumba ya solo kobunda na molimo mpe na bomutu kobunda na molimo mpe na bomboka que nous appelons la politique mpe kobunda na mayele que nous appelons la science. Alors pour que tout le monde doit se retrouver aye ko casser vie au ba leader va se retrouver ka peuple a nyokwamaka ba leader va se retrouver ka peuple a nyokwamaka donc wana vengeance aboyango vengeance azoko attaquer yango donc vengeance aye ko telemela ba mulili nyos ba lolendo nyos l'exercice ya pamba moto comme président de la République comme la mort comme la menacée so que menacé au côté de vengeance hotelme vous comprenez donc babiloko wana parce que on déconne comme président pour boto la balopam et okuta na épée ya vengeance vraiment wana okuta qu'est-ce que le prophète est en train de faire pour que le message amour et atteindre batunyo surtout oui message et atteindre batunyo surtout quand ndenge to sala ce qui yo ke kuna 300 personnes batali mosusu ayaki 200 batali mosusu 500 batali tu as église ezali Congo yo mobima église na biso iyo pe église esika bana nzalo ba bon yesu bozolanda esika nini ye babando yako yo balosa yesu ando terre na église na j'ai 12 ans déjà on va au terre na kata ba église oyo déjà basalaki yesu les messagers ne restent pas sur place. Les messagers tokokuta noka ndenge to sawa ndenge te ya wato église l'église de Dieu c'est toi et moi c'est le corps. Paul abandonne l'église n'a pas l'église de Dieu c'est le corps de l'homme. Ata botonga batonga banda kwa kitoko ya l'église mboke bo ezo senga banzoto abato et tonga ba yeso délivrance pour la bada au bâtir ba corps. Est-ce que aussi vous avez déjà tant écouté appel à Bakonzi pour tel ça un message à troisième temps
Oui, Nathalie Sango na général Mibale, Misato, Nathalie Sango pe na quelques politiciens ou monanga ba poser ba question, Nathalie Sango dengue sengel. Mais les restes balanda ngona banda ko na bango. Tant on a proclamé que la zone na moto ko tumba seni. Tant moto tumba ki seni. Yo mo ba message wana nyonso. Ba publier ki ako partout comme tina ba ministre. Mais na mona kama be po ba komi papa cha ennemi ya majorité. Il y a FCC. Un prophète qui prophétise convenablement. Azote ya pona préparer bino. Bino majorité bobengi il est ennemi na bino. Bon, colonel on a boni la pona mwana na ye. Capitaine mo ba sala na présidence na boni la pona mwana ne babika. Siko ba tona babika. Baza ya bino te. Donc Monique voilà, c'est qu'il y a quoi. Pour ceux qui savent, l'évangile, les autres l'évangile est en la catholique, il y a un évangile. Quand on a l'embia à côté de mon sol, à côté de mon lit protestant, on a ce qui est le président qui est bébé et poli, avec Missimo Sous. Donc, ça qui n'a réveillé de mon toit, ma pomme et ma sang malam, réveille par le bité, il politique. Ngai mo solo ngana obanga bakonzi ngai na appuyer bakonzi tina mabe et réveil à bon sinzela de vengeance azur élève vengeance azur élève un mot de la fin pour que tout comme vélo non na koyebsa peuple de Dieu que ce qui bobundi te na sena moi muta obundi la bino azat donc makambo na biso biso mo photo bunda komplika na biso e ko uta na biso moko. Alors, bayo bavanda kapeki tozela nzambe yemoka yako kitakata makambo na biso bokozela ye 100 ans akoyate nzambe akitaka na nzela ya bato biloko nyonso epesa bato solution eza wana se na moi. C'est-à-dire que soki oza na problème ya kolia okoluka ndunda so oza na problème ya nini okoluka ye so eloko moko eleki kilo ya tosanga tokotombola yango mpo tobimisango. C'est-à-dire Dieu a tout mis epa na biso po tokoma bato mais kilembele na biso eza kosala ke tobanga ka moto aza lokola yo so banga ye alors moto na komonela yo donc oyo eza temps ya légitime défense kolo a mais kasi biso bato osengwisa bino tala ba message nyonso comparé na message ya vengeance omona ya solo ke message esenge tolanda na temps eza message. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone toza na 00243 89 83 77 536 89 83 77 536 ou balanda ngai na Vengeance TV wana ezali YouTube na biso kuna ezaka mate ya sirmate. Ok, merci Bandeko Bolandi Biso émission ya bon dialogue les deux communes à Souka. Vraiment merci na coordination et à Protest TV Noël Tantou na technique ezaki bongo Romeo Bis na Denis Bouene émission et l'équipe malade pour celles qui ont relevé mais vu le temps je crois que le prophète même balassi Toya que tu mettes sur la solo sur la sujet nous sous est toujours bonnes amis dans Katiambo Kapina Mokinding et Sotambo. Quant à moi je vous retrouve très prochainement d'ici là portez-vous bien, au revoir.